Réservoir de pétrole, non? Pourquoi nous ne raffinons pas notre propre pétrole? À Moandala, qu'est-ce qu'il y a? Dans la Chuapa, dans la Salongala, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des réserves de pétrole, non? Et alors, pourquoi nous devons souffrir de manque de carburant ici chez nous? Hein? Saucir là qui existe depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais vu un seul flux de carburant raffiné ici chez nous. Pour quelle raison? Il n'y a que les autorités qui peuvent y répondre. Bon, totalement boye. Tout ça la tête, tout le monde parce que ça manque de carburant. Na ba station mosusu ba carburant ezate. Ah, tout est dans la station moko ya total des autres aka carburant moi ndambu. Mais carburant ezate. Ah, biso peto matisi lokola carburant ezate. Ka ndambo ata ba ndambo yo tozana ngonde tokumi ko matisa prix lokola tozala ko mema na 1500. Place à 1500 to bande 5 kaka 3000 francs lokola carburant ezate. Tozo tu avons carburant mati ba lo ba biso te me ba tikela biso ka bongo. Ponanga nazomona ke makambo ezoleka na mboka oyo vraiment eza soni makasi puisque ngali na koloba ke eza pona carburant mais eza pona carburant te puisque bakonzi baza na ba mécanisme nyonso ya kosala po carburant ekita en dehors ya ba station tozala ba dépôt ya carburant soki totuni nombre ya ba dépôt ya carburant eleki nombre ya ba station service. Esko carburant emati ndesko ba ekolobaka no eza carburant eza ya ba pays mususu. Pour la situation de Moboul, samedi déjà à partir de 15h. On va pas penser qu'il y a un nouveau ticket sur la carrière. So boye, batika minga bata mituka ba gasoil, mais biso ba chauffeur mituka bata essence ba bo ticket la biso. Et comme il y a 22h, au moins tu as sur la carrière, net nga somme 15 litres na 32 000 na Liberté, na 32 000. Lobby na total na yeso maute essence on a encore so pe na poko so mi on a encore so na passe ya o mo biso ba chauffeur to lepe mboa to mazi transport ba se 1000 francs ba ndeko na biso ya o mata ba taxi ba se 1000 francs ko le 2000 to ba se 1000 francs pour ministre ya lobaki carburant examen to ki na ba pe essence o quand même to mo na ba bo te biso carburant to éviter so point ni to autres avons carburant mati ba lo ba biso te me ba tikela biso ka bongo. Ponanga nazomona ke makambo ezoleka na mboka oyo vraiment eza soni makasi puisque ngali na koloba ke eza pona carburant mais eza pona carburant te puisque bakonzi baza na ba mécanisme nyonso ya kosala po carburant ekita en dehors ya ba station tozala ba dépôt ya carburant soki totuni nombre ya ba dépôt ya carburant eleki nombre ya ba station service et plupart ya nombre ya ba dépôt eza ya bakonzi eza ya bato baza na mbongo wana eza po ya liboso. Mais oui, puisque carburant, tokoloba ke carburant ezo utana ba pays mususu mais carburant nyoso ezo utana na ba pays mususu par exemple kérosène nini essence pétrole est-ce que pétrole ezo utana na poto essence ezo utana poto ezaka kana mboko yo ça problème ya volonté ya ba konzi ba négocier na ba opérateur économique na ba patron ya ba station service de façon que viabilité ezala
Et en dehors, il y a carburant. Mais il y a la tracasserie pour les chauffeurs, les receveurs et d'autres. Ce qu'on a côté, on a besoin de battre. Les lorsque carburant est mati, dès que le bail le bacano, et ça carburant, il y a pas payé mon sous. Mon point de vue sur la déception. La déception parce qu'il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de transport parce qu'il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de carburant parce que nous avons voulu qu'il n'y ait pas de carburant. Hein? Parce que nous sommes un grand réservoir de pétrole. Non? Pourquoi nous ne raffinons pas notre propre pétrole? À Moandala, qu'est-ce qu'il y a? Dans la Trapper, dans la Salongala, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des réserves de pétrole, non? Et alors, pourquoi nous devons souffrir de manque de carburant ici chez nous? Hein? Saucir là qui existe depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais vu un seul flux de carburant raffiné ici chez nous. Pour quelle raison? Il n'y a que les autorités qui peuvent y répondre. Hein? C'est pas que nous manquons. Et ce qu'on pompe ici chez nous, ça va ailleurs pour être raffiné et ça nous revient avec des prix à des prix exorbitants. Vous trouvez ça normal? Hein? Mais des pénuries comme ça hein, devaient nous donner matière à réflexion. Hein? Des pénuries comme ça. Ils devaient nous donner des matières pour dire comment nous pouvons ou qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de ce marasme. Ah. Est-ce que les autorités y pensent? Je ne sais pas. Le ministre parle, il a parlé. Mais sur le terrain, c'est le contraire de ce qu'il a dit. Bon, nous allons accepter la réalité que nous voyons ou les paroles prononcées par le ministre. Moi, je suis dans la masse, je suis dans la population. Je vois que la circulation des véhicules est très rare. Elle est rare. Pourquoi? Des raisons qu'on avance, parmi lesquelles on a le manque de carburant. Bon, dans des stations, on n'en a pas. Kobile là-bas, on ne vend pas, on dit qu'il n'y a rien. Il y a une autre station qui est là-bas, on dit qu'il n'y a rien. Bon, vous allez me dire d'accepter ce que le ministre a dit pendant que la réalité sur le terrain dit autre chose. Bon, total mi boye. To sala te, to monate parce que ça manque de carburant. Na ba station mosusu ba carburant ezate. Ah, to dans la station moko ya total ndezo te aka carburant mo ndambu. Mais carburant ezate. Yango wana nde to sala te, to mona nde to telemi boye moya osala ezate. Et matina nte ezaka prix yango 2100 fois. Mais eza na nte. Et mona na te. Okanite biso to ki osenge pas ministre a renforcer a sala musala mo po carburant et monana pour que to bando sala ba mo musala mo bien to sisi mo musala ngobi. Merci. Tout le monde a carburant déjà exacté na ba station. Toké na ba station ebele to kuta carburant te to éviter suki et matisi bagé na ngwa pi to ebate. Mais kala batam subaza ko ibsa biso ke ba carburant ko silaka na ba station te mais to ko momona ba carburant bando sila. To éviter ne ba salisui makambo na bango to ebate. Ah, biso peto matisi lokola carburant ezate ka ndambo ata ba ndambo oyo toza nango nde tokumi ko matisa prix lokola tozala ko mema na 1500 place ya 1500 to bande senga kaka 3000 fa lokola carburant ezate kozibatindela biso carburant biso tozala ki boyete to senga nde carburant ezonga na ba station ndenge bazala ko lobaka ekosila te. Normalement, les camarades carburant to comprendre en côté. Kolala kola mukalelo to kutimaka mususu. Soki esili, soki ezae, soki baliba matsae, to so comprendre en côté. Soko zomona biso quand même to zali kola moto pour seke ndambo etikalaki. Net biso to bulaka dimanche te, to bulaka ba samedi suka. Mais ndambo ane etikaki yango to tourner nango lero kosila. Place ekosila onde okoya makolo tindiki ti oke nango na ndako kocha moto parce carburant ezate. Bon, normalement, information fixe, tu dois comprendre, tu dois comprendre. Pour ngai, c'est ngai. Parce que si tu connais, c'est pas le bien. Esili. Tu dois repérer cette information azate.
oke kote kuna mwaka bato batondi moko mona bato batekaka balongwe etikaka bakliya na bamituka na bamoto na bango na babido na bango o carburant esili information ya malonga tozwa yango eza te. En tout cas bakonzi faut balandela likambo oyo parce que c'est grave. Kotala carburant ezo jouer rôle moko na mboka surtout na Kinshasa awa makasi. Eza bato mususu carburant neti biso boye so carburant eza te. Okolia na bana te, okovana na ndako mais so esali 2 jours 3 jours. Au moins te que dégâts na ndako. Donc bakonzi faut balandela likambo vraiment et limiter ka lelo po so kitonga etani lobi e ko maneti grève moko boye na ndenge mabe te mais grève na to sali transport te to bimite to vandika na bandako. Ça bakonzi vraiment basala pena makasi solution vraiment na butata siko emonana po tozala libre po boye pena milelo na milelo to sengi pena mawa pena balandela likambo ngo soki eza wapi. Merci.